Congo Millennium. Tatiana Osang, très fort puisque Foreman. Pour le moment, la diaspora, si vous ne avez pas formation en source, contactez Tatiana Osang dans Congo Millennium. Et puis surtout, pour la Congo Millennium, Tatiana Osang, information en source. Mbote na bino bandeko balandi ya Congo Millennium lelo penza tozali na esengo ya koya oboso babino kasi sango ezali ya mawa ezali liwa ya papa ya Rosi Mukenji Chimanga oya utaki kotika biso na tongo ya mokolo ya samedi kasi le même mokolo yango pe ya samedi ezalaki enterrement ya pasteur otobenga mingi na kombo ya papa Olangi kasi tokosombiti na makanisi na mwana mboka Serge Kindomba to bandana na kolobea likambo penza ya liwa ya papa Olangi mbote na yo mwana mboka Serge Kindomba. Mbote mama Tatiana. Mwana mboka Serge Kindomba penza awa na République démocratique du Congo toutaki ko perdre penza motomoko monene un pasteur mosali na Nzambe na kombo ya papa Olangi osho azali molongani ya mama Olangi atikaki biso depuis mikolo elekanaki kasi enterrement na ye etope corps ezomaki na Kinshasa depuis ebimaki mokolo ya jeudi bayaki kokunda yango na mokolo ya samedi. Analyse nini nano osali par rapport ya liwa na ye? Oyo nakoki koloba pe ya sonam ya papa Olangi nali na commentaire ebele te na makambo etali liwa na ye parce que nali moko ya bato nali ni proche ni de près ni de loin na makambo ya ye komela biso eza liwa esali biso pasi komwa moto modèle wana tata Olangi aki mosali ya Nzambe moto moko akiseye aki na bwani ebele kokende kotika biso bon biso bakeloko moko liwa eza pasi soki esali biso pasi mais Nzambe moko ayebi pourquoi makambo modèle wana et puis na circonstance oyo ekomeli ekoki kokoma. En tout cas, encore une fois, na présenté sous ba condoléances lisusu na molonganyo ya ye veuve na kombo ya mama Olangi et puis na bato nyonso ya lingombo ya yo to bengisi FMC. En tout cas, esika consolation ya bato ko kokoma te mais Nzambo ya bolingo akela likolo na se. Yende moto a consoler bango. Mais na nyonso wana nga lobaka na makambo etali liwa yali loko to bengi tout est vanité, vanité de vanité mama. Faut koyeba yango to ali bato. To mata to kita. Nanga ina kabile fo kabila yeba yango ke yeba kukufa qu'un jour. Soka bosa na keloko wana soka longola yango ya kanisa kende ya kotika la seko na seko lokuta na ye. Oki mama Tatiana ato zue bende obwaki yango ne bale. Ate kokufa te. Soke sali des années yebe kosa nini ekobeba ekolemba na nyonso wana na koba nini tango tozomona bato bazokufa tango komona moto aki na misolo ebele akoki ko se faire soigner lolenge alingi yaliba leso ifo pesa kabiso bato totikali motemo ya biso ya la na kimia e ala motema ya kolinga bato e ala motema kosa mabete e ala motema to bokonza kabile kotisa biso kongola lingaka motobeka soka kufi soko kufi tomoni bango babi bolamu soko okufi bazwi bambongo babombaki bakomi kopesa yo soki okufi ndo moni bamasungi ya bato wana ye me tolingi lisungi yaka tango ndeko Kindomba ali na bomoi tolingi lisungi yaka tango mama Tatiana ali na bomoi eno tango tozokufa bwako compatir na biso yali lokwa ngai oyebi yango na bakango medfa lelo kando na kanango na bokonza kabila tango ba policier babetaka nge botu na mutu le 31 décembre na mars na koki jamais kosa sambla soki moto lokwa sadar un jour soka zongi na mabela bakoko ngana na loba makamba malamu ekoza lokuta yali sambla ndenge moko lelo ke bokonza kabila ke kabila ate
ngana babola mpona ye même nzambo alikolo akoza contre nga le contraire na komela masango bango bamelaka champagne nga pe na sepela ndenge bango basepelaki na liwa ya Russie Chimanga ndenge bango basepelaka na liwa ya Armand Tungulu le diaspora le plus courageux ndenge basepelaki na liwa ya Sœur Thérèse Kapangala yango moni conclusion na nga na nyonso wana liwa ali eloko eza ya pasi tokoki kosepela na liwa moto te me kasi yo kolobaka te tango yo koyoka peke basango abo ekomi pe kote kuna yo komela champagne te tango tolobi moto asali biso mabe il faut liwo ya ye pe kosepela miyibi oyo ya mboka oyo bayibi mboka oyo bato bapiye mboka oyo o biso lelo tokomi génération sacrifiée ensemble na bagirese otango tanga te toyebi ke tokobungaka esu te bokonza kabila eza te po assurer biso lobi na biso yango moni kombo ya biso tokoma kobunda par rapport à vision ya ekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba vision ya Tshisekedi ali nini Congo état de droit tolobi biso to ali tant que kabila ali biso to ko bénéficier nango te yango wana biso to ali génération sacrifiée il faut kobunda po na bano tolobi de 0 à 5 ans bango bakuta Congo ya lobi ya malamu oyo aka na likanisi ekumbaki national oyo aki na likanisi ya prophète politique oyo tobengaka Frank Diongo Congo yali na makanisi ya ndeko na biso tobengi Pasteur Ekofo Congo yo cardinal Mosengo azokanisaka des années Congo ya meilleur Congo prospère Congo ya bwanya Congo ya changement Congo yo moto il faut pas aller fa sambela Congo yo moto akoki kotika nyonso na maboko ya Nzambe te Congo yo yali te ke moto akoki kodefa lipa na tongo ya 200 francs na midi akimi mama alipa wana Congo wana biso tolobi esi to raté yango bitumba wana ekomi to bundela bano de 0 à 5 pona kabila mama tokoki kolikia te siko bato ya l'état contre le peuple bato batie biso na condition apasi boye liwa na bango yebaki biso pe tokoki komelela bango champagne po bango pe bamelelaka biso champagne tango babumi ndeko Eriki na Mbandaka tango bakati ndeko Jeremi Loboko kuna na Kisangani bokonzo na kopesa omwa ndikisa moko ya moke mama tango yo moni makambo eleka na Kasai makambo kamona sapu to moni bokonza kabila esangisi bato na Notre Dame ekopesa biso mes action de grâce tala mosala ya l'état contre le peuple congolais bato bakufi olie baoka mawa l'état azali censé fois sécuriser bato wana po bakufa te mais l'état ekosalisa mes action de grâce asepeli na ndenge bakufi ponga l'état nakokai kobatela bino te na bamboko eza sérieux baki bato bakoki ko démissionner lokwa bokonza kabila ebi déjà ke awa to ali na bokonzo to benga kango le loup entre ne se mange jamais okomwa général ali membre ya majorité présidentielle okomwa moto songolo ali membre ya majorité présidentielle moto akosanga eloko ate to ali na bokonzo to bengi Ali Baba et les 40 voleurs l'état contre le peuple congolais oyo lelo ba congolais dans l'ensemble de reconnaître que Kabila a des problèmes à Congo, Kabila n'a jamais solution na problème à Congolais et puis Kabila espère na projet inachevé. Ndenga bandaka 5 chantiers, ndenga bandaka révolution de la modernité, ndenga la kakabiso ana social, ndenga yemoko sous lobeli biso je n'ai même pas 15 personnes assis. Ta la conséquence nango yango biso do baka. Moto akana problème et ali entourage était chef moto ali na problème. Soko kotuna nga motuna pourquoi nyo sotunga nazo centraliser ngo vers Kabila parce que moto ali na destin ya ba congolais na maboko kombo na Joseph Kabila. Rossi Chimanga kufi sous le patronage ya Kabila. Bato nyonso bakufi na nzela mandoki. Soki Kabila lingaka maponami bato wana baninga bakufa te. Moto atie biso neta o yali moto asimbaki destin ya ba congolais na maboko. Soke bebi tokomona yango moni kimbuta moko mususu apesaka biso yano abi makamba bafulu bino bokomona nga nani wana destin ba congolais na maboko kombo na Joseph Kabila bafulu ali na Kinshasa sous le patronage ya Kabila nyonso ndenge Kongo ekufi na bao baolinga lelo bakomi ba donneur de leçons lokwa Moïse Katumbi akoyebisa ba congolais lobite Kabila bilan na ali négatif menga Katumbi bilan na ali positif na nyonso wana biso toyebike lokwa bokonza Kabila motoreniaka de 2006 kino na 2016 mandat na esili na ndenge afandi wana na nzela mindu kino na volonté peuple congolais tolobi bilan Kabila et ali otobengi positif nango ali na Avenue Boulevard Church dans l'ensemble ya Congo yeba yango ke tobengi yango et ali négatif mama Tatia. Voilà, moi namboka Serge Kindomba tolobela sika baike balobi ezali rumeur ba misusu balobi ezali ya solo kasi
Mopanzi sango Tatiana penza alobela biso likambo ya liwa ya papa ya Rossi Chimanga. Papa ya Rossi Chimanga akufi na malade nini? Mama oyo nakoki koyebisa yo ya libosolo na bato balandi biso o bazwi libaku lelo tozoloba tata Rossi ali lisu na bomoi te. Tata Rossi akufi na nini? Tango komona tata mokolo atelemi liboso ya bato alobi ke Mese Kabila bomi mwano ya ye 2 fois. Pourquoi tolobi Kabila po moto ali na destin ya bakongole na maboko? Rossi akufi liboso babete mandoki esuki wana te. Bozongise bembe bolingi te, bopesa bakunda bolingi te. Pourquoi tokoba bokonzi oyo moto ebomi Rossi sous le patronage ya Kabila? Soki Rossi Chimanga Kabila sasa kama ponami na 2016 Rossi alingaka kufa te. Lokwa tokei au-delà ya 2016 tango Rossi baila iki babwaki mbela balobi ke te Congolais nyonso faut répondre mama. Ngana lobaka pona betamaka le 31 décembre. Bokonzo ekanaka ngai. Mais lokwa volonté ya ngai tango na sambela kanzambe na binzambe nga kokufa liwa lokwa les diaspora les plus courageux na kokufa liwa lokwa Thérèse Kapangala na kokufa liwa lokwa Rossi Chimanga. Eloko mususu eza ya koyeba mwana mboka Serge Kindomba pona nini bino nyonso kaka nga na kokufa liwa donc bakomba nyonso bino bozali kobunda muta kolia penza bambuma na yango azali te. Te mama na yebisio ke biso toali na génération sacrifiée. Toali bato toali conscient tant que Mese Kabila ali président na Congo toyebi ke tokobonga kate. Yango moni bitumbo ya biso tozo bundela bano de 0 à 5 ans. Bana wana ifo bakuta Congo ya malamu. Congo bakolia Congo bakozana condition ya malamu eno biso. Neti ngabo na Congo tant que Kabila ali président iba nga toko bénéficier na nini? Tango moto asali manda mibale ba entreprise oyo nango Paris Foot na winner. Yebisa biso yemoko Kabila espère na ba projet inachevé. Toko bénéficier nani? Pourquoi tolobaka tokufa mama poto ebike bitumbo yo? Toali liboso ya banani ya batoto bengi bagangise, batoto bengi bajango, batoto benga bango bato akanza bato abolai. L'État ali baba le 40 volets moto akosa moto loko ali te. Soko koti na major wana libiki wayo. Soko ali na ngambo ya peuple okwe kobongaka jamais. Tango yo zomona l'État ali contre le peuple congolais mama Tatiana. Tango yo zomona l'État ali vampire. Et si kama kila ba congolais tangi esepelisaka bango komo Kabila kolobelo côté l'État koma ko préférer ngomba kufa. Ba okipasi soki moto bango ba meleli yango champagne. Masango bango ba mesana komela. Yango moni ndenge na tambola kaboy. Na yebi déjà que naka préparer oyo nyonso bokonza Kabila ko luka mais na sambela kaka kanzambe no bina ko kufa liwa cancer te na kokufa liwa typhoïde te ngai fo na kufa moto babengi martyr po makilo ya ngai ndenge moko biso tongo midi pokwa tolobelaka kombo ya Rossi Chimanga kombo ya Armand Tungulu kombo ya Thérèse Kapangala moto ya bomaka Thérèse Kapangala soka lali alamuka bi makila ya moto na boma yango makila wana ezokangaka vengeance na kofutaka yango un jour ndenge moko nga losambo ya ngai na lobaka bokonzo mokolo ko se décider ekata ngai ebomangeli yanga mike esalo bango balengi tango yo komona carbone bene bokonza Kabila kangi ekuna akomi prisonnier privé ya Kalev Mutombo eloko asali bango amabe ebanaka te aboma nani ebanaka te nyonso wana mama Tatiana elakisi ke biso to milengeli deja oyo bokonza Kabila koluke pesa bango to ali prêt ya kopesa bango na zongi na motuno ya yo ebisa kinga ya tata Rossi na koyebisa ba diaspora mokili mobimba ba congolais ba yokangai ke tata Rossi ali lisusu te o tolobe pe à son âme esiko ya kei molimo na ye epema na kimia na ebiki azali zonga yekumbaki national Tshisekedi wa Mulumba tango molimo na ekutani na ekumbaki ebise na yambi yo po kufeli sentimo ya yo moko te mokufeli mboka ndenge moko Rossi Chimanga molimo ekumbaki yambaki na kimi esike ya kikuna motuno ya biso yango wana mama me ya pasi na mawe ali nini Rossi akufi pourquoi papa Rossi Chimanga akufi pourquoi akufi po na souci ya mwano ya ye tango akomone bemba mwano ya ye umeli
tango akomona ke bokonza Kabila ebomi lisusu mwana na ye 2 fois ali moto ali tata mokolo azo ya ye fale mwana ya ye ndakunda ye eno ya kunda mwana tala ya pasi Rosi azali obena bandeko ya basi siko lokwa tata wana ke bato babomaka Rosi na yebi keko bazo sepela moto akokaka kokunda tata wana elinge koza mwana ya mobali na yebi teske Kabila akana mawa ana motema lokwa bato nyonso afanda kape un jour bakaki ngai pe na bengami na nzela lokwa bato bazokende po liwa na baforme ebele ekwe koyela yo pe na butu osali crise ndenge tata Rosi asaki okei libela me bango lokwa balongola mawa wana bakoma na vie esengwa champagne babosana ke liwa alaka yango na koyebisa mama tata Rosi akufi eloko ebomie selo ba information o titoko takana detail ya liboso o na yebaki akike tata asala ke loko to bengaka crise estomac yango moto memi tata ti na mbeto hôpitali ti tata akosala nini akufa akufi na makambo mibale te akufi na makambo misato te akufi na makambo mine te akufi obe na likambo moko na motema bokonza Kabila moto eboma mwana ya ye yango tokoyebisa mokili mobimba bakongole boyeba moto aza na destin na biso na maboko tango bakoboma biso ya kolobaka eloko te eloko ebomi tata ya Rosi Tshimanga yango wana pona nini l'état contre le peuple congolais eboma mwana ya ye susi wana tongo midi pokwa obike bato bakoya ndenge tomesana kwa na matanga ya bato okomwa kuna na matanga wana na Notre Dame tomoni moto mosulu kwa Delice sanga moto alingaka champagne akwa matanga mesoko tunie de son vivant à Rosi atika la ta jamais ko benga Rosi ndenge pe to ebeli bango na baogeyo bakanango soko benge na nzela singa telefone ko sonne akotika ka jamais ko yamba yango tango tata na moni bino bato bolinga ko lokumu bolinga kone bo profiter bo sepeli boye na babandero kuna kolakisa ke Moïse Katumbi azolela Rosi ende ya yebaka ta Rosi de son vivant boye wana boche ale après sima matanga wana bino wana nyonso du boseni bopanzani siko neba wana bazobongisa ka su bakosima sika bakolata mokolango ndenge bamesana baebia visibilité biso lukaka yango yo to profiter mais tata wana tango ye moko azongi na ndako ya ye conscience wana esali ye ke moto aboma mwana ya ngai kombo na ye Mese Kabila soki Kabila sesaka maponami mwana yanga depuis 2016 aningai kokufa te lokwa Kabila boyaki moto asimbi destin ba Congolais na maboko aboyaki kosesa maponami yango liwa mwana yangai ata Congo bango bali na liste ya génération sacrifiée mais un jour alingaka ata bonga polisanga bonga ngo bokonza Kabila bongise ayaki intelligente koleka Rosi Tshimanga ni olenga koyo afandi ne bonga wana ayaki intelligente koleka Rosi Tshimanga mais lelo Rosi Tshimanga atiki biso tato ya ye pe a rejoindre ye mais na nyonso wana tolobike nzambo asala likolo na se esika bato mokili maloba na bango ko koma te po apaiser mitema libota wana nzamba lola apaiser libota wana apaiser veuve iget apaiser motema ya mama Rosi na bato nyonso bazali na kati ya famille na biso bato toyebanaka na Rosi Tshimanga na mwaso ya ye nzamba lola wana apaiser mitema na biso et puis eloko moko na kobakisa mama Tatiane ya eloko ezali profond to bengi bandeko na biso tokoma kobenga bao basaka tapage bato bailleur de fonds tata Rosi akufi to boy bosa makambo bino bosa kandenge bokonza Kabila fonctionnaka bakoboma biso nzala ba profiter tango to kufi baya kolela biso bo organiser le biso ba matanga to lingite babiloko na bino akokabana ndenge ya tapage na ndenge ma TV po tata wana alaki akufeli mwana bien sûr bopesaki po na mwana mais après mikolo tango bokundi Rosi bobosanaki na ngai na yo toyebaki teke lobi ndenge ni ekwe kokangisa biso monoko moto ayebaki surprise oyo tokoki kokutana nango alite apa ye moko mokeli ya likolo tina se tobengi bango na bon sens botika ba trafic d'influence onga na kobwaka mbongo bato bamona ngake na panzaka mbongo bato bamona ngake na tindaka sesi tobengi bango soki bokosala geste soki même bokokota en contact na famille eleka na ndenge ya kimia
et non na ndenge ya tapage mama bosa mosala bokonza kabila te ni mosala Olive Lemba saka po pesa batu foka kamera zala et siko kamera te Olive Lemba kabaka te to boy mosala modèle wana pour même bible zo baloboko epesi ya mwasi ya mobale sa nini eyebate soko komi ko pesa tous les deux maboko ndongo Olive apesaka ndenga lingaka bomisa mwasi moboku na Lemba mwasi wana akufeli mobale ya kokende kuna ke matanga ke kotika enveloppe achobe $1000 famille ya mobile yeba wike mwasi wana linga bonga mama Olive apese lopa abimisa enveloppe alingi kondima misolo wana te bitumba kino lelo mwasi veuve na mobile na libota mobalo ayeba okanaka te to bengi bato wana na bon sens. Merci beaucoup mwana mboka Serge Kindomba kasi to signaler na ba internaute na biso ya Congo Millennium que esali déjà 8 ans depuis feu Floribert Chebeya à Tikabiso na mokolo ya le 2 juin 2010 lelo 8 ans alors eloko nini yango siko ezali organisé na RTC pour na mémoire ya Floribert Chebeya. Ah mama Tatiana webi tango lobi na okina pasi na mawa momoni basango ngo ndenge landani ya Rossi ya Thérèse Kapangala ya ndeko na biso Eric na Mbandaka me bobosa na pende komoko amatungulu motonga bengaka les diaspora les plus courageux bato tolongoli ba papa Wemba bakatumba mwake na bastatio bokonzo pesaki bango ya héros national bato to kotisi na bastatio ya héros national bango wana mais a pasi ali Floribert Chebeya moto aboma Floribert Chebeya tango na bisaka bino la police nationale ali membre ya majorité présidentielle tango la police Chebeya kufi na lokwa la police moto azali censé à sécuriser biso na biloko ya biso a komi ko organiser liwa contre biso peuple congolais ilingi kolakisa biso to ali na pasi to ali na siko to kwe kokimela te po bokonza kabila na yemoko asura biso pete la police eza kobe mosalo ya ye o ya tindie bato babomaka Chebeya kanani la police nationale kuna na lokwa la police siko ya kufela en tout cas na oyo lobby ali ba fardo bato mingi pe babosana makambo Chebeya lelo nde mokolo Chebeya kufa oyo esengeli ke foto kanisa ye oyo leta vampire bomaka Chebeya ndenge moko leta vampire bomaka mototo bengi na kombo ya Matungulu ndenge moko babomi bato ndenge moko likolo na bango tata ya Rossi akufi dans l'ensemble ya bato wana to sengi na mama madame ya Monsieur Chebeya esiko azali na mwasi ya ndeko na biso ya Matungulu ya bango nyonso to sengi bango bala makasi mais to ko intéresser bandeko mosusu omoni makambo elekaka na Congo mama tango nazoyebisa yo bato baka kosunga biso balingaka te basunga biso tango tokufi il faut moi bitumbo tozobunda tango to ali na bomoi bosunga kabiso si Chebeya wana yo moto chenga su makanisa Chebeya na moto do elingi koloba ke tokoma kobosa moto akobundela mboka alobi ke na bunda na sansa solo balialia kanyaka te natikala na nzela ya sembo lokwa Tshisekedi bitumbo ya bundi vi mobimba nzela ya sembo ya le peuple d'abord mokoka moto wana kufi badongolo miso bato baza basali ya kabila bato bafanda ka réseaux sociaux kobanda kofinga mafingi bata na mawa ya bato te yango moni toyebisaka bango toliaka tange to na bomoi eno tango tokufi po bokobosa na biso bokobosa na kabiso un jour ndenge moko bokonza kabila esaka bango mo bamemelaki biso phénomène kama na sapo baye na phénomène de mwana nzembe soko tuni bango makambo wana nyonso lelo finalité nango tozoyeba te mamo akufaka na zando ya bato baye bakati mike akufa est-ce que lelo bakoye koyebisa famille ya mama wana bakoyebisa bandeko ya ye peto bango bamona est-ce que bokonza kabila ya lisu na mawa bakoye koyebisa biso nani aboma mama wana. En tout cas mama Tatiana nzambe alola kanisa yo na ndenge ozwi lisusu nzela ya kokanisa Floribert Chebeya na fidèle bazana bato babundeli peuple congolais na makambo ya droit de l'homme. Daniel Boteti o lelo avocat na ye principal yo wana koma ministre ya sport Papi Nyango ye wana moto akoma ministre ya sport na yebite moko akasoka afandi ameli soki babetele liswa Boteti soka akamoto
lobake lokola bakota bango na makambo ya bokonzo motemo ya bango babalola yango na ndenge ya nsima mabe etaka sous direction bolamu te yango ekoma kota obe direction ya makambo ya mabe yango moni papini yango abosana ke botete akufa po makambo oyo abandaka koloba na liwa ya boteti moto oyo abandaka kobake moto ali na nsima ya liwa ya boteti eske lelo papini yango akoki koba moto wana akutanga te esi akoti na eloko tobengi kwita champagne miliki oyo bango baomelaka ntongo midi pokwa na mito ya biso me na nyonso wana bokonza Kabila efe bake makila ya bato wana moto epesi biso makasi mama bitumbo tokolemba yango te le 24 décembre tozobenga yango opération bakolomboka bakonzo ya Kabila bato bachaka Kabila na bokonzi peuple congolais bakorekipere makambo ya bango na maboko le 24 décembre tozobenga yango jour ya libération ya Congo ya indépendance pour na RDC. Merci beaucoup Serge Kindomba wana penza atokanisi lisusu feu Marius Gangale pe à ton âme également aussi hein na kanisi pe Major Osango Kasongo yebe bao babundaka penza pona bitumba ya ekolo kasi Serge Kindomba tokomi na biso na suka mwa liloba na yo penza ya suka pour que to clôturer émission à lelo. Merci Mama Tatiana tango ebisinga kulutu nango Marius Gangale na bipe ya sonam esiko molimo na ya li efe makana kimia na koba lisusu na tango lobi Marius Gangale okanisi singa lisusu moko ya basoda na kombo ya Mamadou Ndala yeba bunda po na mboka oyo me moto loko a Charles Mwando molimo aye ko ekopemaka na kimia te tango batu babaka pema na kimia na koyebisa bakongole lokuta ta makambo bango batiki na sima moto bamemi Joseph Kabila na un seul tout Charles Mwando Simba il a contribué Dano moto babengi na kombo ya Christophe Lutundula il a contribué ba na leçon te bakoki kopesa biso peuple congolais yango na koyebisa bakongolais bofongola miso bokitani ya Charles Mwando Simba na bokitani ya Christophe Lutundula faut bazwa sanction de génération en génération pour batata na bango ba contribuer na malheur ya ba congolais obstacle lelo Kabila comme obstacle ya démocratie tala batu ba aider batu wana mibale o baki na révision constitutionnelle o ba bongoli mobekoli konzi ekoma na nseli tout pour na avantage ya monsieur Kabila ndenge Kabila confisquaka démocratie mais lelo bakoma kopesa biso leçon yango tokozongisa ba congolais devoir de mémoire yo moto fandi na réseaux sociaux po finga ngai obi tango no bi makamba Charles Mwando na lakisi yo moto abongoli biso to utana détour un seul tout ye na moto babengi Christophe Lutundula soki il faut sanctionner bato G7 ensemble na candidat ya bango na kombo ya Moïse Katumbi ba bato il faut to punir bango ba moko lisu te na moto babengi Fumumpa na kombo Adolphe Muzitu il faut koyeba ke moto wana ba bonga na misolo na biso ba congolais tous les criminels économiques il faut pas kotika bango bongo il faut ko sanctionner bango de génération en génération mama. Merci beaucoup Serge Kindomba na maloba wana penzande totie litono ya émission na biso ya mokolo mwalelo kasi émission mokolo lelo ezaki penza spécial parce que tokanisa ki pe mingi baye oyo basi batika biso bazonga na mboka kolo nzambe merci na balandi nyonso pe na ba internet to kosenga bino kaka bo continuer ko s'abonner na Congo Millennium kasi soki nzambe azongi te retrouvez-nous prochainement na numéro mususu tika ete kimia pe boboto ya kolo nzambe ekoba korenye na mabota mabino. Au revoir.